ka moko grand car euti na saison matanja ipe donc kaka wana ezo mata mamo de moto ya ki croisement ba moko ba etuti donc na moto eza kolala o miefuki chauffeur akufi sur place na bato mibale ba grave ba même à l'hôpital na moto mususu ezaki na mwa simoko ya katani mama litoi ba memi bango na hôpital na chauffeur no kuma moto moko nde ya roza la mille chance po yende le programme de choc na moni azo ki mama mbango le choc mais le problème est ça et le problème faut pas péki sa système ya ba moto po ba moto ça ba accident belé mal à l'aise avec qui souka 21 to ko maloba ya après ya ndeki muta mais bazo kate de pona ngelo roba balongola pena ba moto balongola en poto lembi batu bazo kufa na ba moto et puis bazo ikaba wewa mo bazo yiba batu basaki ba chenete donc bango balongola banka sida o esama ne pesi biso passe pena mutema mais là on senga na l'état aluka moyen pena ba moto elongwa pourtant les arrêtés te bana matana biso mituka bien vraiment ba accident ya moto eleki pro l'état luka solution pour ba moto ba accident ezozala presque chaque jour on a ngala lo ba ngwana sengi na l'état accident oyo causé liwa ya deux personnes oyo ngana osenga na gouvernement na bato ya ministère ya transport moto eza censé te na transport ya personnalité ba conducteur ya moto oyo baza ba ingrat pourquoi bana maîtrise te liwa ekoza moto oyo il était trop pressé à doubler donc transit te mi faya azela mutuka bima ye abimi mbala moko chobo na chobo alinga abima na bonde passe abetani akufi